Papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale akumisi nzambe oyo ekomeli ngai nalobi nango ke na bandeli yango nandimaki nakoma na ntongo nandimaki yango te kutu nakomaki kutu mwa nga nabenga bakoko mwa ntanso mwa testament tikela bango de la nuit me naboyi koblesse bango mokonzi ya mboka tokoni mokanda si problème ya évacuation baévacue parce que santé vraiment ça va bien en tout cas mon naza nango naza na besoin na bino même oyo bazalinga nga te c'est le moment bolinga ngai parce que naza na situation moko babengaka na français délicat nde bozomona boye nde bozomona bien naza na réanimation soki baza na réanimation aza moto pembeni entre azonga to akende bazalaki vraiment okora makambo te ezali kokommunike leki te to ndenge nini bon bayebi yango na retard puis misusu mpe nano bakoti-koti te parce que eyebani kaka na retard awa je crois lobi bakomédi nyonso to bakozala motive donc bayebi yango na retard quoi naotala a naomona baajustement kaka sikoyo bato bazokamwakamwa kaka sikoyo message nini ezopesa epa bacomédien nyonso mpe epa baartiste nyonso ya monde entier message eza kaka ke chaque kongo aide biso mingi chaque kongo alingaki komona te moto azala na pasi ye mpe azala koya ye moko akoya akotikoti babiro en tout cas azalaki kosunga chaque kongo azalaki kosunga lelo pasi ekoyelibe na biso chaque kongo ezwi susu ye moko liwa ezwi ye moko en tout cas tout le monde tozala motive mpona vie na biso tinda chaque kongo tout le monde totelema artiste ngai naolebela baartiste comédien oui parce que chaque kongo aza mpona biso ka baartiste comédien te aza mpona bamusicien aza mpona bapasteur aza mpona bato nyonso tu mais biso mpe baartiste comédien chaque kongo mpe atiaki azaotya biso mpe mabo malgré bato mosusu bazali koboya ye bazalaki koboya ye mais bazalaki mpe kondima ye parce que so asali likambo ezali mpe komonana faut comprendre donc nzambe asunga biso en tout cas tolela chaque kongo tolela ye na kimia tolela na kimia merci beaucoup émotion eza makasi Pacho Panda honorable Pacho Panda ezala poto ebouge bato tu babouge bazobenga donc il fallait pas ezala chaque fois en fait chaque kongo chaque kongo azalaki na problème pulmonaire lo esali ye ayaki na bakai plus de 1000 kai babomaki déjà ba 700 babomaki déjà ba 700 etikali quelques kai mais lokoaki na problème masse moko ezalaki ye na se ya poumon alors ebanda kosala sikoyo leur mot emati ekiti alors emataki ekiti lisusu te c'est ainsi asali arrêt cardiaque epa azalaki batenenge voir même na hd batali déjà donc maladie azalaki nango donc toloba soka banda ovivre eza grâce à ngamia donc epi na batraitement akonéglige et puis voilà quoi ebanda osalaki azala essoufflé soki atamboli moke abandaki kozala na bapema donc il trouvait ça normal mais or eyaki anomalie mo ezalaki na kati ya nzoto esali mpena ke eboti mesi ça c'est ainsi merci beaucoup eloko tolobakisa toloba vraiment faut honorer molimo ne makasi c'est un grand esprit parce que le jour où tokutaki na hôpital ye moko ayaki aza malade maye na voiture ye moko ça ce sont des choses vraiment faut kokumisa molimo ne ayaki makasi des fois ye moko suka akuti moto aza te azwi mai na ye na respiration ne wana
ake au sokola. Il était seul à l'hôpital à Zagui Yemoko. Et médecin aucun mois. Biso zaki na golf. Toi qui to commune. Beaucoup de choses au monde à marqué non moto. À ça repère c'est une impression que t'as oublié. Il était bien fort. C'est un homme fort. Bon, merci vraiment. Tous en habillés ensemble. Merci beaucoup, on est ensemble. Merci. Merci. Donc, très touché. Alaga Olala. Alors, on s'en va à madame que la monnaie une nouvelle sur la com on est fait. Non, c'est pas vrai. La côté rapide, la groupe Napsou à ACOM, l'association congolaise des musiciens. On a la vérité faux. Donc tout le monde a tiré photo, il roulait là, tout ça. J'avais vite compris que ça va pas non plus. La Benigui Mollet, tout en pleurant. La coquette, la Benigol Philippe Kamundo, Odelo Fombo, tout le monde a joué à moi, on a bien fait. Tout ça, on a s'est précipité. Dernièrement, on a venu à l'hôpital, on m'a parlé de ça, qui avait souffert un caillou. Un caillou, bon, c'est ma toute première fois, on a maladie ou un caillou, vous ne savez pas, on a dit dans la main, donc la respiration, elle est comme un roi m'a bloqué. C'est ce qu'il m'a dit, et puis ça vient évidemment à montrer, avec tout le temps dans le net, parce qu'il avait lancé un message, qu'on avait dit choquant. Longo kanisa ngai moto oyo ala kosala mpona bino olobi so nga naza te na osala donc oyo naosenga na bandeko tozala makasi moko aza kolanda biso na baarrestation bino na toyebi ntango azalaki na projet ya makala c'était lui le premier moto azalaki wana depuis na parquet nga mpe na mikayaka kozongisa ascenseur quand il était à l'hôpital tepini natiki biso donc oye kotala te nalala sans pourtant ya malgré la commune retard que nous avons petit déjà le message nous quoi formé na masolo ba di chaque Congo na et surtout vraiment na musicien il nous ko passer message nous ko passer na ba musicien tout au chaque fois à lobelaka to na ba o pia ko lobelaka dernière phrase na il qui est mon vivant phrase na za otamba et puis c'est un gars personnellement c'est un plaisir l'option na zate likambo ya artiste en danger botika tosala nasalaki yango te mpona ngai soki mpe ndenge komvwa masolo ndenge bazala kokanisa eza mpona biso baartiste tala tokofa souvent pauvre apona ye mpe chaka kongo azalaki artiste mpona bato bayebaki te c'était pas seulement un bon parleur mais azalaki aussi artiste oyo azali kodéfendre biso mpe totikali bisisa wana donc mpona kosengaka na baartiste toute tendance confondue topesa ye bahommage na ye comme un digne fils de ce pays. Et puis, tout ce qui a makanisi na ye, tout ce qui a en œuvre, pour nous aussi sauver les ressources sur le temps d'artiste. C'est moko ya bawe lokwa muto tanga masese. Yango eza liwe eza lokola nzete ya mbila na lopango ya moto nyonso. Lelo etele pa na yo, lelo etela kuna, lelo etele pa ekuna. Ndenge lelo etele pa na biso baartiste. Chaka konga tiki biso mille télé. Mopanzi sango pi Roger mwana mboka. Donc puis Roger là, je sais pas. Habité comment na rolo na habité. Na Braza. Na Braza. Guima aussi, il y a un abéninga, pas vérifier si c'est vrai qu'on a sali crise dans un hôpital. On a habité dans la Braza. Les anabéninga. On a bengi et tout solo calmement. C'était lundi passé. Solo linaye, fait n'engeni, bagoza obeli, oui, na sali crise dans un TBC hôpital ora wana wa biso wana bolo. Ngabi ah, c'est bon, mais ce qu'on est ni, non, si ça va, c'est bon ça va. Nde na zongi kini nde na yaki na nde na kotala vesha la Congo parce que soki abeli nazala parmi ba première ou deuxième personne bayena kotala ye mais na comprendre te banda na ye nzoto kilo nazobosa nango kaka même jipen kabonga bengi ngai tosaki programme avant-hier po toke kotala ye tosaki programme ba 16h tokende ok po kuna bakotaka ba 16h ti ba 18h
nazeli ji mpe nabenganga nanga mo mpe nabosani ji mpe mpe abenga te elelo oyo nde naza boye nazokende matanga ya mwana ya Jani parce que Jani akufi aleki mwana na ye donc nazoke veye mortuaire nde bazobenganga epa ivipan ke vi akufi naboyi kondima yango naboyi vraiment kondima yango parce que façon nasolaki na ve Chaka Congo aza kopesa impression te ke moto azobela naboyi kondima yango nde naza mpe nazondima yango te ifo namona se réellement mpena Chaka Congo alali malheureusement na ye nakuti ekoti fai namona mpona ndima mpo nazosola na motu mpe namonaki asalaki baémission asalaki mpe émission azoloba vraiment nzoto oyo nayebi te nzoto oyo vi oyo toza nango en tout cas surprise eleki makasi doa Chaka Congo ebatre nga fort oyo ezali matanga ya mboka Chaka Congo abundeli mboka Chaka Congo asali ba projet ya minene oyo bato ba bénéficier nango ya bénéficier nango te Chaka Congo abundeli bolamu ya bato na ye moko bénéficier na bolamu yango te nga moko na témoin ces derniers temps ngai nakomaki lokola bureau na ye tozali kotambola na ye partout mamoto ando sala tokoma kosala presque na ye bino omonaki ndenge tobundi mpona kokunda molumba bamakambo ebele azali koasocie ngai vraiment nazalaki koloba nzambe sunga papo parce que aki na souci ya bato naoyebisa mine lomo mpona kaka dossier molumba tokenda kobeta porte epai ya ministre Jean Wevunzi azalaka na ntango toyokani toke kuna 6h mpo ye ministre aza mokonzi abimaka la mosusu 7h to 8h mpo tokuta avant naza biso 4h du matin ve Chaka Congo abe azobenganga aza na njili aza deja taye awanda ovanda na matonge na Kasavubu mais na 4h du matin azobenganga aza deja na njili na Kimbuta azozela biso do bien fait toloba 6h abi mais tokoma déjà dans 4h tala niveau motivation pe tokei tozola bato ebele basolution vraiment nga nazosenga na l'état congolais naosenga na premier citoyen de tous les Congolais son excellence papa Félix Antoine Tshisekedi kundela biso Chaka Congo topesa ye bahonneur tolele na palais du peuple Chaka Congo azalaki moto ya peuple nga naosenga mpena tolela Chaka Congo na palais du peuple nde tolela balutumba nde tolela bachalamwana nde tolela bagrand icône nyonso to bakenda nga nazosenga tolela Chaka Congo na palais du peuple ezala mpe en direct ya RTNC ndenge bato nyonso tu ezalaka parce que Chaka Congo abundeli bato bazalaki na baprison Chaka Congo abimisi bango ake kobundela bango bazalaki na baproblème Chaka Congo alobeli bango baartiste oyo kutu tobosana oyo bakufa Chaka Congo ahonore bango tomoni e azomérite ye mpe ata ndenge azwaki yango te na kibo moi me na ndenge akufi azwa yango mpo na bomoi azwi na ye te me ndenge akufi azwa ata bahonneur wana famille na ye ebénéficie ata na nsima eyali wana ye boyiti komona place ya Pacho Panda oyo azalaki bongo moko ya balobeli ya baartiste mpe toyiti komona lisusu pi Roger ye mpe azali moko susu ya balobeli vraiment merci tokokutala biso na bino mpala nsima na reportage de fait. Oui, encore à Chaka Congo ekomi na cinquantenaire biso oyo ambulance yango ezokende toa siko na cinquantenaire na tozolanda corps ya Chaka Congo. Epani yo kote la awa yo kote la tokomi na morgue ya cinquantenaire. Je pense que corps bozomona morgue yango oyo to na morgue ya cinquantenaire toza na morgue ya cinquantenaire. Mama, if love is crazy, love is for me. Mama.
is crazy, love is funny. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et puis, il y a comme d'habitude. Bonne année, Noël et Amour, ils sont comme ils sont en porte. Biso ba etola na pays occidentaux, pays déjà que les retournés ça déjà ba liste ko ba na biso bazan na mo besoin biloko ba na mo besoin. To pense aussi na ba na bazan na ba parents. Les gens purs et sans tâche devant notre Dieu à pour assister ba orphelin ba na bazan ba parents. Les amis na chaque an 27. Soto ko sala ya mo nzambe akosepela pe okosepelisa motema na nzambe. Congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin ena bote okosenga na bandeko nyonso na monde entier oyo bayambi biso orphelinat vida na bandako na bino bokanga motema te bosoutenir biso boya na lisomi na bino hésite te tosepelisa bana na biso ensemble na bino na kati orphelinat vida jardin d'Adam esika wapi nyonso ebanda ndenge bana biso babivaka na ndako ndenge mpe bana ya fo bavive. Alors vision na biso ezali pousser bato mosusu pousser bato baaider bato donc surtout beaucoup plus bapersonne démunies. Bana oyo asala ngo na cadre ya business te tosengela bango bambongo na babis te mais na mawa oyo ya moke azozwa na mawa o bino souci boza nango pour soutenir bana yango wana nde tozo faire fonctionner eloko oyo. Tomonani le 25 décembre ensemble. Appelle-nous 647 533 43 10. Pour hésiter te robenganga de éviter yaka orphelinat vida pour passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Merry Christmas and Happy New Year. Because as you know, we are getting close to the festival season, especially as we all know Christmas and New Year. Kids love it because they're expecting presents from their moms, dads, aunties, uncles. You know, they're expecting to have like a turkey for the dinner for Christmas or New Year. You know, all those things. But there's a child somewhere. José Baïla. Nato solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ezo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu aza na Belgique. Ekoma kate. Mais baza ni kuyiba. Ah na rembe na rembe. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obendenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kalisoki loza mondele José Baïla aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayebisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili Soko kaka muta komi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na abatu numéro Isaïa bakukula yetu yoku kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebwaka sili kaka na ngambo za na tena baza continue
Zimbe service azalaki na ezali soki baleke angolais nali te nanga angolais zibe service etat eza mosika azubekabale naye nakosanga nanga libosa bozambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo longisanga yeso longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yo merci Jésus nalebi bya bisenga senga nzamba longa nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo lelelelelele mesa wafako lelelelelele mesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo